Nga na uta bandundu na uta ko funda ete. Uta funda yanki. Na funda qui est pour biso à salir image na biso ba to bandundu. En plus jusqu'à présent nazo regretté. Ba fanatique ya Wengel Paris, ba fanatique ya BCBG na ba fanatique ya quartier latin, ba ça la rien. Comment ba koki ko se permettre ko tika muto lobake bangonde bazo ba kombo ya batuana, ba leader wana les rois de la pardon les rois Pelé, moi Triumph, papa chéri na Kofiolo mide ba memango na bandundu. Est-ce que attends papa chéri? Mino bolunga ba problème mo okotsa ba kombo ya ba leader on azo tangisa ba kombo ADT yanki atanga. Ouais, abi héritier ko linga te to me makombo na bandundu siko ngamoko na muta bandundu. ADT yanki mpuinanga to yebi makambu nini na wenge to anda osala na butu. On se comprend. Mama Yindoki. Voilà donc na ke bandundu na fundi pa ba ancêtre yango na zongaki. Na problème na ba ancêtre. Bokaki suspension ya ba journaliste na bi. Siko mutu o ko suspendre ba journaliste aza fou. Il faut te réfléchir avant de agir. Il peut bien être quand on licence non até. Muta on dit ma licence na ngate akinde na. La force à français. OK, bato baloba keno dadi force à français siko ba ya na bango na ngato. Et soit quand tombe baloba. Ko swangata et puis na université okende tina licence. Okokora mpreba ponga bato atangisanga les professeurs, ba CTT, ba assistanté. Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV Raph Ngindu #1. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout dans le monde sur www.congopromo.tv5.com. Na émission Labino en savoir plus, émission Boyebi Yambila Kabino classe nyoso politique, musique, comédie Nyonso, émission Labino en savoir plus, vous êtes présenté par votre humble servante Pamish Aya qui est la fille au Bosier.
ndenge kaka tosalela mosala na biso tokoki jamais korater makambo tout oyo elekaka na kine parce que biso tovandaka na kine tolalaka na kine toliaka na kine tokorater jamais makambo elekaka na kine bana kine bana poto bino nyonso boyebaki affaire oyo ezalaki ya héritier Watanabe na ngana kobenga papa na ye Weranson esala bamakelele ebele na poto bamakelele ebele mais batu babengi babipa miche. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui ne va pas? Yo lobité parce que biso ba fan ya émission savoir plus to yo ki lobité na baki na loba mais na loba ngamrote na loba fona luka Dadi Mola za nani obino tu boyebi Dadi Mola za moko ya kati ya epa ya héritier Watanabe o babenga ka porte-parole. Oui, Dadi Mola za porte-parole ya héritier yende to meka robeta lelo ba masolo belé parce que net car ba malobe comme belé affaire héritier na Seleo affaire ya ADT ya Kimpui na Wata affaire Weranson toujours Wata Dadi Mola lelo aomeka ko limbola biso koyebisa biso vraiment na ba détail nyonso. Mais avant de commencer n'appelle merci à mon boss Rafingindu babi Rafingindu mon boss mobali ya Pembe musika na Boston, merci papa. Et puis à mon cordon Serge Piana mon cordon. Et puis à toi mon chef mon DT Christian Mbouyi oaza derrière la caméra Abil le Louvre Mikolo yekande mtozo kitana la fille obosé parmi Chayake. Merci à toi ma chérie babi yo olemba avion kwenda vutuka masananga Lina Luanga babi la naturelle Lina Luanga masananga matra trop avion et puis camarade nanga babi moi ça propre azaka moko na Paris moi ça propre moi ça soin moi ça solo Diane Mandika Mole Diane Mandika moi si ya propre ma chérie merci pour na ba cadeau na sepela qui ekoma ki nazwaki. Et puis à toi la taille Magitumba Titenge maman na Maïlan Mosika na Bordeaux. Merci à Trésor Ilunga, merci à mon vieux Likunde Bonyo Mampoka. Merci mon vieux Nazana Dadi Mola. On a ebisa kibino moko ya porte-parole ya héritier o lelo tozo solola poye abi pamish atato sala na mission msubwe mission na yo vraiment à savoir plus na loba vérité na mamutu o elekaki déjà na pesier micro. Bonjour tu es pour nous et pour comme mes métiers non exact que soza na mbuka na yo oza stable monique nous sommes bien mais so bimi libanda ba température ya libanda na ba peut-être ba climat na bango to ba ngote tu vois yango ndi sala deux fois to fané ba régime na bango to ba ti sala deux fois to konda. Mais quand tu es dans ton pays dans ta propre ville donc tout est OK. Donc pembeni ya boss live héritier Watanabe kimia ope ma bien Dadi. Ouais. Bientôt 2 ans na zopema bien sur tous les plans. Sur tous les plans vraiment ça va. Ouais. Merci to kota Dadi batutu bazolanda ba fan na yo ba fan ya émission en savoir plus moi le loba moko oyebisa bango nini. Balanda toujours en savoir plus hein, donc voilà. Et puis les boss Rafingindu les boss américains. Voilà ya parler quoi donc na pesi bambo te place à Otala biso les États-Unis donc voilà. Et puis batutu o balinga Dadi Mola Otala biso na émission en savoir plus donc voilà. Donc vient en Franck Likunde Bonyo Mampoka Wambo théâtre aux États-Unis Kaita Makolo aux États-Unis mon papa Christian Vemba lecteur de maman Chantal Vemba na Suisse. Et puis toi na Kulutu nanga Capital Luciala et puis na Suisse on a donc les coachs la Suisse donc Mambo théâtre. Et puis là on profiter de l'occasion à ça. Pardon, je souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille cadette. Wow. Ouais, Darmela Mireille Moula. Donc, joyeux anniversaire à toi. Et puis, birthday to you, my baby.
Darmela. Merci beaucoup, Dadi Mola. Tu es prêt? Tu as déjà ma soirée? Ouais, je suis prêt. J'attends que toi. Merci beaucoup. Dadi, avant de côté na kati déjà, quoi ça batu parcours na yo parce que na yebi que beta na déjà ngo batu ba yebi mais eza mbala liboso le kana en savoir plus ce ko yebi ça parcours à Dadi Mola ti lelo Dadi Mola comme Dadi Molo batu ba yebi Dadi Mola banda ndeni na banda wapi? La banda na Wengel Paris. Vient nga Chicha Belesi. Papa ba Britannie aussi. Vient nga Marie Paul. Ouais, la banda na Wengel Paris. Panaye, Wengel Paris. Quelques années plus tard, na Kepaya, vient en Koumoumanda chante. La Wengel référence. Après Wengel référence, là y Wengel musique à maison mère. Na sali 8 ans, Wengel musique à maison mère. À l'instant, na la team Wata. C'est qu'on a exercé poste et directeur de marketing, porte-parole, na la team Wata. Voilà. Moi, mon cousin, parcours. Moi, mon cousin, Dadi Mola, au salaire combien de temps à la maison mère? 8 ans. Et bon, pas Wata? Pas Wata, au deuxième année. Hein. Donc, la sali, une année 8 mois. Une année 7 mois. Donc, le mois de juin, le 8 juin, ils ont jour Oyo. Là, c'est décidé au côté de la team Wata. Et un jour où héritier Watana va présenter officiellement à la télévision à Kinshasa. Voilà. Merci Dadi avant de côté masolo mususu nebi ke oza ba masolo akala mais na ozonga moi sima parce que babi sima ndetel sa absolu liboso Dadi okoyi sebso pourquoi cause na maison mère tant ka Wata longwe Dadi Mola ke mais tozala mona mingi na ba TV na biso à Kinshasa ceux qui Sankaraza na été pour Sankara pas trop qui n'était mais Dadi Mola Ozaki vraiment numéro 1 à ma porte-parole. Il y a tant Ozaki na maison mère. TV à chaque fois toujours mon porte-parole là où les cas c'était Dadi Mola. Ce que là on dit Ozaki ko sala ke Wata Longwe et Dadi Mola on tiki orchestre munene oza maison mère et Dadi Mola Longwe Olandi Watanabe. Bon, ngana koloba ngana zaki numéro 1 ta Sankaraza. Zala tout oui. Numéro 1 parce que Sankaraza porte-parole Sankaraza grécomène. Voilà, Otobenga communément fou du roi. Et Nganaza porte-parole. Et le roi de la forêt était fier de moi parce qu'il n'y avait qu'un seul porte-parole licencié, intellectuel à Kata Groupe Naï. Au moment où il y avait des événements, Anda Kubenganga, Naïe, pour Aïbiki défense, c'est ça. Défense, Yamalunga, Isa. Bon, Kolongwananga, maison mère Kolanda héritier. On a wengé musique à maison mère héritier à la pire nga. Ba musicien tout. Na yu banda kuna bango te. Ndako akakol na yebango na décembre, le 31 décembre 2014. Rendo zo babilo kuna la Zamba, ya tikala na réunion donc fallait ngana zo babilo kuna yé na tchango na voiture na ngana kinde ko tikala ndako na ye. On déplace na Ibaranda Kounaï, mais autant que c'est fréquenté matin, midi, soir, nuit et jour, c'était héritier. Et quand héritier a quitté, héritier a se décidé au mois d'avril. Et moi j'étais resté dans la team Wata. Donc pardon à Nini na Wenge musique à maison mère. On a rejoindre héritier dans le mois de juin. Et là ça les a jalousie. Vraiment jalousie. Zanga. Moi j'ai des amis les lots ba cadre. On a tangana bango na ba banque, ba cadre na ba entreprise na biso ya Congo awa. Moi quand je fais la musique parce que na oyebelo ni na sala na kata musique. Alors ba minanga nango za peut-être ma besoin ya bouyi bazo tchango la disposition nanga. Et ba mi ba mona kinga na ye na wenge na ba vitesse ya osakanate. Ba bité moto photo tchaye mo ba kal to tchaye ba kal. Ba koma ko akizenga na makambo nga na ebité. Yekuto solana Wata, yekuto kendere pa Wata, yekuto boy. Vous comprenez ba mambo belé moya ko lubango ah ezate pona lubango trop. Oko ya émission boy balongo lisio elamba. Ba pesi peut-être mutumo porte-parole mon boy la tiango leki na TV yo lekité. Et pourtant, je laissais ma famille au bimi 23h pour émission mon boy bandara 23h30 ou encore minuit pour rentrer à 2h. Mais ok, au leki émission té. Zamba. Au leki té. Non, il y a un problème té. Donc
que j'avais plus de la place. Et comme Dieu parle d'une manière à une autre, j'avais vite pensé que côté alors sans hésitation na benga iwata, on s'est vu tout solo lit et puis voilà talalelo dadimola pene ya wata avant de clore na sujet na partie donnez-nous la différence de retravailler na wera na kozala pembeni ya wata différence nini ezali pour benga lelo tala lelo. Premièrement, Balubaka qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Wenge musika maison mère banda ko futa biso. Mais salaire ango ezalaka régulier té. Ba ko futa bino 3 mois après, 4 mois après, 6 mois après ou encore une année après. Ndenge bango moko ba olinga. Et dans Wenge musika maison mère, je n'étais pas un décideur. J'étais un travailleur, décision route à l'école ou exécuté kaka. Na Wenge musika maison mère, na tikala okinda tanga bati. Ah, tout ça na kalamut, kena kinda tangaba. Na tikala okindete. Mais lelo on a na la team wata. Si à prendre une décision na zoka décision, na participe ka. Et na chaque contrat, il y a ba production na un pourcentage nanga. Et lelo na la team wata so lobby parce que ça l'a peu bien voyager au Zongi et ça l'a mutu bien. So tali na ke Dubaï 2 fois, na ke Afrique du Sud, na ke Angola 3 fois. Ah wana dans le bana on a outil na utaki ça fait déjà lobby le 25 to qui ça 1 mois depuis na outil est. Donc Kisangani, Bunia, Durba et puis Uganda. Tu vois? Donc les 8 to Kinde Congo Brazzaville na 4 ya Moussala. Sur la lobby province. Voilà que nous n'en parlons pas. Et si peut-être liste ces Salima d'adia Kendaka une équipe d'avance pour bika ba face en kwatango kekuna batuba vous allez assurer que héritier Watanabe akoya. Or ba avantage oyo la wenge musique maison mère na tikala kozwango te. Et na bali pena voilà na kati la team wata lelo ba nanga baza na poto pona la team wata. Je ne peux que dire merci à héritier. Wenge Musique Maison Mère, c'est une très grande entreprise. C'est un miroir. Wenge Musique Maison Mère, Bimisa Bissou. Bimisa Bissou. Donc il y a une place qui est kinde bakangi lui porte. Il y a une place musu so kutidja batu ba ki 7h. Mais il est 14h. Ah dadi moula. Ah faites-lui entrer. C'est grâce. Oui, grâce à son excellence l'ambassadeur de la paix. Okay. Voilà, mais le roi de la forêt a commis un miroir au vu de tout le monde. Mais héritier Watanabe a revaloriser miroir wana a commis un sur le niveau mususu. Donc voilà. Ok. Dadi Mola, par rapport à vente. Et puis les lots ils ont vente wana batutu bakamwa. Pour net album a wate yo kanite. Album a wate biso to yebaki na oto zelaki de watalobaki. Album a wata décembre yango eleki. Ouais. Générique binamité. C'est pour battre kandi moko BM. Mais n'habite premier yango bolo bana hit par rapport à quoi? Parce que album na bino net kana kin et comment olobama mi bada battu ba yeble moko BM. BM pe balobe on zanati chanson mo facile. O ba boye botene no ka boye gâteau mo boye o ba mke ba koyeba. Mais ba 4 banzi ba 4 et beta. Quand on parle de BEM, c'est un album qui est dans... Pardon, c'est une chanson qui est dans notre album Retirada. Oui. Moi, ça me fait du bien parce que ils ont moins à Retirada. Et voilà. Et il ne faut pas oublier que Retirada, c'est un album. On consomme l'album avec une modération. Donc on consomme l'album, non. Album, malembe. Tu découvres les paroles, tu découvres les partitions de la musique et tu découvres beaucoup de choses. Album Nabishwe Bima qui est le mois de novembre. Voilà. Comme la décembre, Bozela qui est Betama. Et Bibatuba Bina. D'après Yotobinité. D'après qui? Bon, d'après qui? Tobinité. Mais on oublie que décembre 2017 Pézali. Parce que
Dans 4 albums, il faut que ça la promotion. Dans 4 albums, il faut faire découvrir ma cambe beleza na 4. Et bisoto okende. Prochaine émission na yo. Olubaki Dadi Makambo Lubaki, ça se réalise maintenant. Moi, je ne suis pas apprécié dans l'album au Retirada parce qu'il y a de très belles chansons dedans. Et ça que Batouba doit attendre de découvrir. C'est un album. On doit consommer l'album avec une modération. T'inquiète pas. C'est quand on Batouba Kandé avec une modération. Que tous la kaka album mais koyo kanakaka même après 15 ans même après 2 ans même après 10 ans bozela kaka ba chanson bien zali ce que batubaka moka parce que avant album ebima boss na yo waza héritier Watanabe asala ba émission rolobaki album nanga soke betité soke simbité na tema boko nanga anje bakata bon pa Vanessa karatambola na bino na mbeli o aluka wata ti lelo pakata to beta non solo wana ti wana ya ba théâtre wana théâtre kasi ya lobi ande patron na lobaki ce que simbité et puis ba moni pe ba vandi pe lo kongo net pe ka bon lelo mbula est dérangé biso mo mokie na kin limbisanga na lobala tinengo tambolaka tinengo vanda na ndako chez Trace TV tu encore ba chaîne étrangère ou encore la chaîne Nabiso congolaise. Est-ce que Olekisara vraiment 1 heure du temps sans que mon Nzembo Nabiso ou encore sur aux Tambola Olekisaka 30 minutes sans que l'album Nabiso na ba terrasse. Nzembo Nabiso na ba terrasse. Je sais pas. Et quand vous dites que l'album est simité, c'est par rapport à quoi? Et album Nini Bimi au même moment où il y a Biso. Boyebi banzembo album mwana mobimba ko leka Retirada. Il faut que tu aies paramètres nyoso. Quand on veut peut-être faire une critique, on ne vous interdit pas de faire la critique wana, mais tout ça la critique wana est la critique moko intelligente. Album est bétaté. Album est simbité. Sur quel point? Wana ndesikoyo, puis peut-être ko renforcer. Bref, album, ce sont des consommateurs qui peuvent faire que l'album est simbandenge bozoloba. Pour nous, on senga, na ba fanatique na biso comme boloba que l'album est simbité, besoin temps, il y a quoi accentuer les sous sur l'album on a quoi. Et ça l'a bien. Puis nous ba consommateurs voilà. Quand ba consommateur ozoloba, oui que na kin mimi to mesana surtout bino bo uti wapi, na école wapi. École ezara bobimisi kara lelo une semaine coûte belé batu babini banzembo yokani na maison mère parce que tout le monde a exemple nango et puis ba ninga na nous mususu balongwe pe na maison mère on a repris cet exemple et puis ba Fabregas tout le monde a exemple que sikoyo na peso ka exemple la Fabregas obio quantième album à Fabregas quantième. C'est son 4e album. Est-ce que vous Abimisa à mort. Abimisi Yamado. Non, c'est Yukana. Peine à vitesse. Oui, poison antidote en webimi. Kabiso bakino tando lobani. Album est simbité. Il y a 36 chansons. Te baloba bongo wapi. Et bimamba moro tengama e. Tout ça là na kina. Tengama, Yamado elekiango, fallait pas bimisa, fallait ni. Bakomi koboya. Na bisio. Nous on oublie vite. Nous les kinos on oublie vite. Il y a on tobi ezwa ki tenter le quoi ya bino. Yango na bisio que album na bisio ça li combien de mois? Décembre, février, les autres on a mars 3 mois. Na marché comme ben mes obétawi est-ce que vous avez DDT vous avez tout en noir té autobimisi clip il y a danger et bon on va clip nous sous limité deux autres consommer en avec modération t'inquiète on c'est là crois-moi malgré bitumba malgré batuba kundi babiloko malgré batuba so fina mais nous on se bat on est des gars ça va aller t'inquiète pas ça va aller Dans le billet de promotion, mais dans mon kaka moi de beaucoup de macasse na promotion parce que bolal c'est qui trop de dimola bolal c'est qui trop promotion ça a été
toyebeli bino kaka wataza na conférence de prince wata netika trop délire netika boza trop bama mususu biso topesa bambongo ya ba promotion ndenge ka bapesaka batu bavie mususu baye kutuna bapesi combien $100 bon yozwa 200 kobeta en musique wana te naso bisa oza sio na mambolo ba naso bisa yo soki ngolo ayebiso ki ngando za maladi tomboto ayebiso faut ndimela po bango tout bavanda na sama voilà donc biso to ya ko sala ba chantage te na ba télévision que non voilà vie boya on sala boy non est-ce que batu batu na mambo babi est-ce que mambo no bokanisila batu wana est-ce que mutu na za na tanga non to kaniseli kutu mutu te kasi ndebo confirmation mais eza bongo est-ce que penser et parler de la réalité sont deux choses différentes. Tu vois? Pourquoi seulement vous? Na Fabregas, na Déplique, na Robino. Mais quand les gens passent à la télé, les gens critiquent Héritier, les gens disent qu'Héritier est impoli, les gens disent qu'Héritier est maladif, Héritier matokolo, Héritier sidatique, Héritier boui. Qui veut noyer son champ, l'acquise toujours des rages. Donc, toi, comme tu as dit que promotion et la mouki, c'est bien bon, c'est que bato ba finara bambongo. Comme tu timbela ki bango, de comprendre bango pe. Donc, tout ça la siko oyo, tout lingi tout ça la siko. T'inquiète. Ne te dérange pas. Merci beaucoup. Biso or, tout ça bato mongo fallait bato ba féliciter biso makasi. Bato o bazo lukela biso makambo. Te babi pino nde baluki makambo. Te siko ndenge to bandi mission na ngana yo awa. Est-ce que na fingi mutu? On a fait religion à Moutou. Mais si ils allaient battre Moussoussou. Donc, si na minito ko finga na ko finga héritier. Nous on n'a pas le temps. Kinda ko finga batou, ya kinda osala ni non. Et nous quand on passe à la télé, on doit expliquer sur notre album, sur notre orchestre et puis on explique sur notre leader c'est tout. Ma fin to pesi bambo te to kabwani. Mais au monde a la vidéo, ko finga héritier, ko critiquer héritier, ko sala ils ont peur de la même force. Héritier tindra batou, bosala boye. Batongo héritier tindra net banane. Yo yebi dadi mo. Te na yebita yo yebi parce que lobby. Ko ta ona na kati. Te faut to loba comme to lobé la ngoloba héritier tinda mutu boye. Ouais. Bino bo ozasio bino bo ba malamu. Tout ça bana malamu te parce que nul n'est parfait. Mais quand même to yebi ko respecter. Nalobi to ko tango pamba te dadi mola parce que batutu ba ozela li solo fiesta avant na bando ko tango dadi mola betel soka muke départ ya Avatar. Non, Avatar ke ya moni ki moment na eko ki a fois ki na epoto il est parti. Masali nini kamba mo yeboye ak moment nemba mo ça. Ayeka boité azana na biso ba une année après visa na ebimi ake Turquie Grèce à côté na Paris donc voilà c'est sa vie et c'est sa carrière. Bien mo yebi pourquoi aki atanga pelelo soki nakosenga permission héritier na bino na ke poto na va na bana oh ouais oti musala kotika musala c'est trop dur netinga naza eyandro na kati la team wata eza ya biso alors 15 jours nako kimaka la team boy pour ton information moni tango ka na balaki nalinga na kende. Mais na kenda te pourquoi parce que album ebima on a noté et na eba qui jour album ekobima parce que c'est très important oui azakuna na bana donc voilà mais na kete na faire souffrir madame nanga azela na nota 2 ans après na kenda nanga ça c'est voilà merci. Donc l'amour du travail quand tu tiens quelque chose là le commissaire boui c'est travail. Dans le temps jadis les gens m'insultaient, les gens me critiquaient. Aujourd'hui les gens me respectent. Par rapport à Moussala pour la persistant. Voilà. Merci beaucoup. Trésor Ilunga, garçon logique. Trésor Ilunga, garçon logique. Il faut sentir Nenga là, si on a habité. Short Trésor Ilunga. Ah ben un peu son beauté. Merci beaucoup Trésor Ilunga. Ok Dadi Moulin. Trésor Ilunga. Pesela Rambote na Jispi. Kaninda. Ok. Cela mbote na Kaninda kosile karaté parce que pas Michaya. On peut s'appeler mbote na vie nanga Gis Bayeye. Vie Gis Bayeye na ndo boaki kala depuis maison mère mais depuis na team na boaka été. Vie nanga Gis Bayeye azana France. Na bossa na pété la fille du roi. Brittany Ozia. Osiatique de moi-même.
Mambote à toi, la fille aînée à Vinabiso Marie pour la Chicha Belisi. Merci Gypsy Kandinda, papa na Anaïs. Pesela mbote na la joie kani babi la patronne moi simo ya mbongo makasi kuna na Cape Town. Na pesi pe mbote na Gypsy Bahati depuis les États-Unis. Mon ami Oebi, mon inengo tobolinga. Pesela mbote na moi si ya motema ya Mauricio nya Manaring. Rachidi Mauricio babi mbote na bébé talara ozala na mbanda te la joie kani na kozela kaka babi ozala la patrona pamisha kozela. Merci Trésor Ilunga et puis merci balobi ya pamishi ya kati ozala yanga ya kati Youssouf Makono ya pamishi ya kati Youssouf Makono na Angola. Mon vieux bisou à toi et puis merci na garçon ba Fossette Miko Bidino, Pessambote na Jean-Luc Kabeya, et puis à mon vieux, babi vieux moi mon thème malamu, Eric Limbaya, agence Zaka Moko en Afrique du Sud, potin de biloko comme bien na Congo, ok na agence Mirasa chez Eric Limbaya, on est comme avec assurance. Oui, kakande, toujours continuer émission na biso, tozana Dadi Mola. Porte-parole, il y a Héritier Watanabe et puis oui, directeur de marketing. Directeur, il y a marketing, il y a Héritier Watanabe. Oh, ce qu'on a la deuxième partie na biso Dadi Mola, to betali solo ya fiesta. Dadi, vous savez qui est? Oh, vous avez respect, oh, vous avez nini. Ce qu'on besoin de savoir plus, on comprendre non Dadi. Naboyo o échappé, naboyo bandokima, ezaki bo. Les savoir plus. Voilà. Siko ba fan na biso bazolanda. Batu balingara biso, batu balingara wata, batu pe balingara wera, pe bazaki bazape très fâché. Ba Olanda osko Dadi. Yebisa biso. Masolo nini? Problème nini lekaki na fiesta. On t'a oloba tout à l'heure. Viens en Pati Mouteba. Ben 20, bonne vie et merci. Bambote à Trovier. Depuis London City. Puis Mbote, les chanceliers de Bundes. Mon cousin propre Pamphile Koki. Père Alek Abamoulaskin, Glody Matabisi. Les loyaux. Batu. Ba comprendra Hermo Makambote. Na ruvandara ngamona bi aya ke fi wana za songi fort. Ce qu'on est qui batu ba vérifier bazuka ndenge nga na lobi ke oza songi comme na batu ayo ke la nga ba mimi yango pe batu ba yini batu ba éviter yo. Mais moi je pense que les personnes intelligentes parce que là on a nos expertise. Il y a makambo peut-être mon lobby et après à trouver conclusion. Et à ça songi. Les gens qui parlent d'héritier sur l'histoire des fiestas, il n'y a rien qui s'est réalisé. Héritier n'était même pas là. Parce que héritier a eu fiesta après. Vous comprenez? Ils allaient que héritier a qui invité la fiesta. Je te l'ai dit. On a habitué. Au bout, il y a poignet. Et ça en savoir plus. Voilà. Soit si comme micro na yo, qui n'est pas un patron de la fiesta. Poser question. Inviter na yé na soirée à dimanche à la Canada. C'était pas au rançon? Demande au patron des fiestas. Il te dira. Mais Didi Abdoula Lobakiango. Il est qui? C'est un simple travailleur dans la boîte. Mais il était là présent. Mais moi maintenant, je te parle de la réalité et non de la défense. Balobi nani Dadi Molo Monique en savoir plus yo lobé o. Balobi. Olingo échappé na yo. Balobi. Watazaki simple client. Balobi. La soirée wana. Balobi. Non Balobi té. C'était comme ça. Moi je te dis, il n'y a qu'une seule personne. Il y a qu'une seule personne où a coupé ça la vraie version. Il y a histoire Oyo. Voilà. Wata Azala invité la soirée, il y a dimanche, la fiesta. Et pose-moi la question, quelles sont les preuves? La première preuve, on a appelé ça, na kati concert, héritier sur le micro, after concert, tout kutana biso tuapi, la fiesta, n'est-ce pas?
Baïbaki que Héritier avait 2 productions. Il y a Béatrice le vendredi 10. Il y a Riben Hotel le dimanche 12. Et dans ma production, on a after ma production, la team Wata, ces travailleurs et ces fanatiques, tout le monde s'est retrouvé dans la fiesta. Vous se comprenez? Il y a vendredi les cas bien. Il y a dimanche. Après Ndoulé, ma fan et héritier, il y a quelques journalistes, il y a quelques maîtres et héritiers, il y a fiesta. Il y a un héritier de Béatrice Hotel. Vous comprenez? Déjà, quand on bat tout héritier dans la fiesta, cela montre que héritier a une fiesta. Jamais au monde a biso to na fiesta to batumo ba na fiesta sans qu'héritier aya. Et puis bato na ba ke fiesta po ba yebi que héritier roya après fiesta to solo là ndenge azala kaka moko panza mutu na mutu azui Cardozo na aleki. Et le roi de la forêt est arrivé. Ce qui le roi de la forêt azala qui est invité là, moi je ne sais pas parce que je ne travaille pas dans la maison mère. Tout se faire comprendre. Voilà. Avant le roi de la forêt aya, nzembo ya BM banda ko beta. Ba tout basa na piste bazobina. Quand le roi de la forêt est arrivé, il s'est fait que les DJ ou yazo se défendre wana. O biso tout oyebi. Ba to bazobina na piste tout. Tant que le roi de la forêt ayi de boité, le roi de la forêt c'est notre papa, on doit l'honorer. À Kati Musique. Pour toi le roi de la forêt. Ce n'est pas mauvais. Le roi de la forêt à Koti a vendu. Une personne qui a un bon raisonnement au Sahani, au tiki batouya, ma fanatique, ya nani, la piste. Il faut continuer dans Nzembo Wanat. Et tout d'un coup, à Longo, même pas qu'au Katakaka, à Longo, l'Nzembo Wana pour atteindre Nzembo Moussou. Ce qui n'a pas de sens. Après Karine akende ko revendiquer ba droit na biso. Comment les gens dansaient même yo tiki batu na podium na Nzembo Mususu olongo li Nzembo wana po Nzembo Mususu. Ils ont la sens te. Tinengo mona ki Simba tika Simba tika na epa ya nani? Non, ils ont ki Karine na DJ Abdul, abande ko ba na DJ Abdul. Et bato ba se senta ki lésé ba épé wana pour ba doser makambunde ba bimisa Karine libanda. Et la soirée avait continué. Et quand Héritier est arrivé, il a fallu atterrir à Parwana. Il a Karine Kati. Soirée continue à qui voilà. Yosiko version ni yoyoki. Quand on a Yosiko version ni yoyoki. Est-ce que Yosiko assure que Marambo Beti wana mabat bavandi babi dadimo la lubi vérité. Tant ce ko bon tant que le kan de kiwana. Mais tant que ndeka ndenge to kiwana te mais eza ongana lubi. Tant que le kan de OK parce que biso to ndimara yo dadimo la te. To ka ki version ya Didi Abdul au père a expliqué biso que Weranson azaki invité na bango na mutumo azaki soki étranger. Bazaki invité na bango héritier Watanabe azaki simple client. Héritier ezaki te héritier azaki déjà na kati. Tant que sali que Werazokota na invité au azaki na étranger wana. Alobi héritier azalaki déjà na kati. Non, wana non, soki déjà lobi bongo. Te wana ko kende te. Te il faut to. Ça biso mi balete. Tu vas expliquer. Ayake, toi biso mi balete, isa batu o bazolanda. Moni batu ba Hollanda. Tout ça bango na confusion te. Tinenge le roi de la forêt ayaki. Moto kosa o te héritier azala na kati. Comprendre? Pour na fait on a déjà longo là déjà. Bon héritier azaki. Voilà. Ngana confirmer te. Ngana confirmer te parce que ngana Hollanda oh Didi Abdul Alobaki. Azalaki na kati. Na Hollanda yo qu'est-ce qu'on a bisa? Yo kanga na biso Didi Abdul. Yo qu'est-ce qu'on explique? Yo qu'est-ce qu'on a? Yo kanga on explique au Didi Abdul. Yo kanga on explique au Didi Abdul. To soit naté. To faire comprendre. Yo kanga explique le Didi Abdul là, omoni Didi Abdul. Omoni Didi. Omoni Didi Abdul. Moni Didi Abdul. Didi Abdul wana banda leloti lobi. Hein? To balusaka mokiliti. Ngana zala na wingi. Obalsa mokite pona ni.
tenabito po na ko balusa pete na nzambe te voilà fiesta zonga te DJ Abdul azananu fanatique ya maison mère pire petit à le roi de la forêt franchement akenda kozwa bilamba akenda kozwa bambongo akenda matolo pa le roi de la forêt tout vous comprendre yo memela on a bongo nazo ibisa yo nazo ibisa yo ngana uta wengi memela on a bongo naza profante na makambo wengi wera sali entrécha nde balobela ngo wera sokota est-ce que par respect atakutu musique ya wate zela obeta bayamba de la forêt te na lobby yango très bien awa bayamba ete na lobby yango très bien awa le roi de la forêt invité na lobby yango très bien le roi de la forêt c'est une superstar c'est notre pape Yamakasi kutu ko Yamakasi vraiment c'est lui qui a fait de sorte que héritier à la héritier à l'élo Yamakasi c'est lui qui a fait il y a hypocrisie mais oui pose un peu nos papa non ngana ebisho ke le roi de la forêt a commissaire nga miroir na lobby yango kana émission obi batino sto baza zinga wata mikolo bato nyosto wana o baza zinga wata mikolo obi ke ba vivre mana we ranson te loko abino na wata mais nazoloba tango zoloba na hypocrisie tango siko to sotata ba wana we ra voilà tango ye na lobby très bien na lobby bino bokoti na wata ndo ba uti Béatrice dani bola uti Béatrice yokanga pe parce que bino bokoti omoni oyo zoloba omoni ke a manqué ça déjà manquement que Karine a salaki boye bon on a échange de paroles on a lobby baswana ki na Didi Abdou na lobby mama oswana ta na lobby discussion pétain mais basale mama ngana lobby boui ngana lobby boui yo bakele na kika zongi sa za nini non pourquoi ça bisote tout se faire parce que tiba bimise libanda je crois bien je ne pense pas que zo landa o ngana zo expliquer na olanda makasi te ceux qui vanda go landa mito komi boité na lobby boui to yambi les rois de la forêt oui ce n'est que normal bakata musique na biso pour attaquer tous à la musique ya nani balinga pe bakata pour le roi de la forêt à Kota oui mais yo DJ so za mayeli omoni batu o bazo bina déjà na piste wana baza plus de 100 personnes o longola lisusu na nzembo oyo batu ande ko bina siko tiki bango na piste wana na posa atangana ngana sepelata na plus exemple mon bête na plus exemple bête voilà on a kin à part les journalistes ou ça l'appelle art dramatique n'est-ce pas c'est tout cela n'est-ce pas pour son limité c'est qui en côté te koyoka ngati tout solo la pour te faire comme merci sikoyo nazo exemple vient nga Franck les Koundé yo siko longwa na troupe na ye osala troupe na yo n'avait pas elombe nazo pese exemple bon voilà olongwe pas président elombe osali troupe na yo tu vends siko place mo boto zo aller na ciné bazui séquence ya pièce na yo ba tie bato osala nini bazotala et tant que le président elombe ayi balobi to kata na séquence ya pièce na yo to yamba président elombe pe akoti akepe akeko vanda déjà bato bazala ki na idée na ambiance ya ba séquence ya ba pièce na ba banda kotala et tout d'un coup mutu oyo aza kuna cinéaste wana alongoli directement pièce na yo azu pièce ya président elombe achi tout cela comme étant des humains ceux qui yo zalaki na salwana to ba fan na bazalaki na salwana ou ba kotaki déjà na kati ya histoire ya pièce na bande koloba ba olubani nous on travaille plus chez les rois de la forêt on se comprend na minute fanatique alinga bem aza même fanatique oyo alinga deux fois musique ya les rois de la forêt té fanatique mususu alinga musique ya les rois de la forêt alinga pe musique qui héritier té déjà tant que tu s'est retrouvé la Katia place Mogoboué n'oublie pas que place wana to te kamara munabi so za net concurrence Mogoboué loyal il y a musique jamais gotika fanatique ya la team wata telemina mwasi nae po za na batu mususu wa linga peut-être aya que jour à liboso a eu occasion peut-être baso binana ya zo tcha litoi directement bokati bem
Dadi Mola. Au baby sinon makambo na ye. So ezaki vraiment maestro Fab. Anga sala eloko wana. Maestro Fabroisa, héritier. Et en plus, pour te dire que héritier Azala, tu moni bato ba réclama. Ou bien fali basale eloko a bongo, kofi okota. Quand tu banga basale eloko wana. Yé kuto ninga salango. Te kosi. Yé le kosi pour. Respect fali azalango. Aza papa ne. Il y a ignorance. Il y a ignorance. Pour nga na zambiaka na musique. Na to parcours na ngata. Suka na mbiaka na ndule. Na banda musique mande fouezate. Na banda ndule belé lelo ba comment ba leader te. Misuto beta makolo. Lelo ba leader. Nga so na sala musicien mais na leke belé o tuzana na bangwa. T'inquiète. Se comprendre. Musique yana bandenge mo boy. Mamboleka na boîte héritier azalate. Te siko yo ka to conclure. Ota mamboleka na boîte. Oyebi siko nyonso parti to lobby. Em sunga na ndimi nanga. To ndimelio. To sara to ndimelio. To sara to ndimeli Dadi Mola. Siko parti mo bo bat batuni. Babi soki yo. Bande ba misaki journaliste na bino, ba misaki bato ba sale mo bulu na boîte. Bobi misa. Wata yangani azaki te. Wata yo kota déjà libanda ayebaki botika libanda poni botika libanda pona makambo leki kuna bona be bon na ebite ba fanda biso mambo leki kuna soki pourquoi wata sala te ke bozonga kase lokwa papa za kati par respect lokwa ba misibino parce na koti beza définite boto kota ba samoni to kota tozongi suna kati. Mutu pas osala mutu eloko azata. Est-ce que boîte eza ni ya héritier ni ya le roi de la forêt. Sikoyo yo nengo lobi boy. Pona liboso a boîte ba maître bazat. Poni ba maître wana ba intercala kité. Po eza boîte héritier ta koki jamais coordonné ki ba kota. Voilà. Bon, to sauter na mso partout. Tu sauter te comprendre hein? Na comprendre ndeni. Bato ba comprendre to ba. To matape to kita. Nga na oyebisilo moko. Neti nga Dadi Mola. Siko bete so masolo mulangi babamba keza ya solo. Lokuta ba robamba mulangi ndeni. Lokuta pourquoi bato ba loba makambo peut-être ezalati. Na yebisa qui veut noyer son chat l'acquise toujours des rages. Ça n'a rien à voir avec makambo bato ba loba. Donc retenez qu'il y a eu rançon babamba ki mulangi te. Ba manka épée respecté pas héritier, il y a rien de mal qui s'est passé. Donc c'était juste pas kota ki wana ayeko pesa viembote to ndenge. Pesa ki mbote te tuna siko nga pona nini. Question ngona anda kozela yango. Oloba ki zana mutu moko atambola na ba mbelite hein. Pour ka héritier nini? De beaucoup. C'est le héritier monda loba. Merci. Voilà. Wana Sankara. Sikoyo comme héritier à mon akike le roi de la forêt perd Nabiso avant d'ina Sankara. Moi le roi de la forêt pardon héritier pousse na kuna ezala quitté parce que Sankara kate le boko. Voilà banga donc ngana bitoboy président Nabiso. Yango banga Sankara. Toboy ki Nabiso. Donc boya ndima. Toni Nabiso problème ezata. Aba banga bakate le boko comprenez. Merci beaucoup. What a toujours un problème na bato. Toujours un problème na bato. C'est lui. Abonia. What na maison mère. Tu beta solo mususu. Comme chose beta solo musicien mon boya zaiko famille a day donc. Tu beta solo mususu. Dadi Mola. Vous travaillez quand même na c'est le nous allons travailler na été. $10 c'est le thé na vie. Non, et ça le musicien moko ta rolika na TV alubana okena singai. Azati. Akabeta ilambate. Mais quand même asala ngo pas boss na yo. Kosani. Quand même batu bayebi ke wata seul musicien o a surprendre nga eza maestro Fa. Anniversaire nanga uto le 10 février. Le 8 nazala na palais Moulandeni. Tokuta na place boye, tokuta ni o colline yela kio. Oyo moi enveloppe na yo kende fête anniversaire na yo. Na ba musicien musu ba déplique ba benga nga ko souhaitenga ba Robinho ba master musu tuzala zala na bango na wendi. Ouais. C'est le yo azaki vie ya wata banda maison. Mama ba vie wana na tena bakata bandulo. Peta bongo. Biso ndulo ngo krabitu. Peta mutu ngo ko boya ako pesa déjà bino ne tembe. Tembe na nyonso. Ngana oboya te. Siko ngana ko linga te. Le no boyi kaza vie na e. Na bien. Ce que ça vient nanga folo bango na TV benga petit. Oh. Ce qu'on oublie. Na pese exemple mon limbisa. Pardon. Ba tout musu baza ba hypocrite. Moi je ne peux pas ko bima moi na malamu devant la caméra et derrière la caméra na moi na mabe. Non ko linga ko traiter ka ba hypocrite.
Ponga na hypocrite. Problème c'est impolitesse na miona devant la caméra. Biso c'est impolitesse té. Biso to la kisaka. Si ça tient pas, je les dénonce devant la caméra. Pour moi, tu es hypocrite. Vous se comprendre? Voilà, comment toi tu peux dire à la personne que petit héritier à travers un responsable, héritier à patron d'orchestre, héritier à parent, héritier à moi si à un babo kilo, ils ont traité héritier petit devant la caméra. Boniko. Na kuto ko benga petit te pona petit na ote. Ce que patron na ngozo benga petit. Ça na ata? Ben oui. Ce que les lois ninga ya bima mwana malamu na wenge balinga kete. Et les premiers musiciens au Afinga, le roi de la forêt, a critiqué de toutes sortes ya makambo. Et ça c'est Léo. Nani faire un binde mobe. Tala simazonga moto. Ba embeli c'est Léo. Na bino pe na kati. Ata ba embeli bino te on a esa bino pe botala sima bozonga moto. Totala sima biso zonga dia batukala. Parce que toi, personne moko qui réfléchit bien. Pourquoi ça c'est le fait na maison mère? Maison mère coûte ça ndako na biso to lingaki zala bien. Bangonde balingaka te biso to progresser. Yango na loba na qui veut noyer. Keni. Ngana uta e bandundu na uta ko funda yete. Uta funda yanki. Na funda qui est pour biso a salir image na biso ba to bandundu. En plus jusqu'à présent nazo regretter. Ba fanatique ya Wengel Paris, ba fanatique ya BCBG na ba fanatique ya quartier latin, ba ça la rien. Comment bakoki ko se permettre ko tika muto lobake bangonde bazo ba combo ya batuana ba leader wana le roi de la pardon le roi Pelé moi Triumph papa chéri na Koffi Olomide ba memango na bandundu. Est-ce que attends papa chéri bino bolinga ba problème mo ko ta ba combo ya ba leader on azo tangisa ba combo ADT yanki atanga wa abi héritier ko linga te to me makombo na bandundu siko ngamoko na muto bandundu ADT yanki mpuinanga to yebi makambu nini na wenge to anda osala na butu. On se comprend. Voilà donc na ke bandundu na fundi pas ancêtre yango na zongaki ana problème na ancêtre. Oh donc dadi mula panzi mané kisiko. Ben oui ezali. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Dadi mula déjà mon dété Christian Mbouye au salanga signe déjà qui est au commune à Souka to bana so déjà. Mbouye na biso ya ba Christian ba ça 5 minutes émission goût. To mna so da ko chité dadi mula. Dadi mula tozela nini et pas ya boss life. Bozela makambo bien le 5 mars au tuzana Maisha Park. Bo ma casse no somba bato le 8 mars to kende Congo Brazzaville donc na yana na likambo yo bokaki suspension ya ba nani ba journaliste na bino. Comme mutu o ko suspendre ba journaliste aza fou. Oh. Bako sara na binotin. Et donc il faut bosser la front commun na bino. Un journaliste, vous êtes le 4e pouvoir, non? Comment mutumo un individu mo bino ba journaliste pour salaye a ko le kana télévision à suspendre bino. Bolu ba muna bangote. Mutu na foza la malade. Foza la trop malade. Voilà. Donc musique est senga ba tuneti biso to tanga ebele. Il faut te réfléchir avant de agir. Yo pe ba bina tika wandi ma licence no na te. Mutu wandi ma licence na ngate akende na. Dadi mo la force à français. Mais attends. Moi je suis né avec la langue. Olinga ko copier Olanda vienanga ozara na Roger Ngandu. On a vienanga ça idole. Non, je ne suis pas un complexé. Natika la ozala complexé te voilà donc na vie. Na ko Roger Ngandu. Te na ko koma Roger Ngandu, te pour Roger Ngandu akoma ngate, mais c'est mon vieux. Vous se comprendre. Nga na botama na ba langue na biso ya Congo ki Congo Lingala, Chiluba na Swahili. Français la langue moko to apprendre rango. Donc ils ont normal là le peut-être là le la sentinelle là le les sentinelles. On se comprendre. Là le la maman là le les mamans. Ils ont normal. Des fois on a gaffé en français pour ils ont langue au biso toujours acquérir rango awa. Donc c'est comme si un français qui vient à Kinshasa abandi ko loba ki Congo ko loba ngo comme il se doit. To sege kutu. Voilà. Voilà. Yango na sepela obi mon pala. Mon pala ya Kinkeste. Na lelaki mabe. Des cousins de moi toi tu as couru moi. Des cousins nanga okiminga. Asaladi. Vous se comprendre. Abi, nous sommes des chanteurs qui chantent en haut, en bas et en C. Voilà. L'icolo na kati tina C. Vous comprendre. Donc c'est compliqué ba français dans la lelaki mabe pour français za bisoté. Mais si ko batu oyo
Hein? Ok, bato baloba keno dadi a forcer en français siko ba ya na bango na ngato. Et soit quand tombe le ballon. Et puis à l'université qui est tina licence au kokora preba ponga bato atangisanga les professeurs ba CTT ba assistanté et muto rédiger en mémoire c'est un professeur ordinaire. Parce que corrompre professeur ordinaire. Et quand tu défends ton mémoire, il faut se défendre pour battre, pour comprendre. Attends. Voilà. Maintenant, le mal, c'est quoi chez nous, les Congolais? Tellement monio, aux journalistes, aux actrices, comme si bazo minimisé. Parce que quand Dadi Moula, aux gens à la Brazzavillois, t'as la bonne rébellée, Congolais à Kinshasa, comme je suis Congolais, na biso awa. Voilà. Mais n'oublie pas. Qui n'a pas porte-parole au Yobiso Touzana Congo, je suis le seul au apostolat dans la députation provinciale. Ah bon? Voilà. Au moins, on a place plus de tout qui dit. Donc, on a mis na biso na makambu ya malonga. Lobby pour na mboka et non na ma fertilité. Donc voilà. Moi, ça Dadi, ça ne m'arrange pas. Comme la son asuka Dadi, bon comprendre que Nayamba qui Dadi Moula a expliqué bino moboyo qui masolo ya fiesta, masolo ya yena seleo, masolo ya bango na yanki. Merci déjà Nabatutu Obosapso confiance ma sœur babi nakata ba Suisse wana Amanda Feza motema ya bondo masananga Diane Mandika merci ma chérie Diane Mandika omona merci Diane Mandika parce la mbote la ba grande sœur tout ba grande sœur yo comment na ba WhatsApp na yeba ba grande sœur merci la joie Kani Pamishaya qui la fille bosé à causer là trésor ilunga ba solo la te hein Dino Mikobi. Ah, Dino Mikobi. Mon vieux Likunde Bono Mampoka. Mon vieux Likunde Bono Mampoka. Parce qu'on a l'ingato sangisa kombo na ebongoti. Ah, Franck Likunde Bonyoma Mpoka. Donc tu vas comprendre que non un vrai Congolais. Likunde Bonyoma Mpoka. Babi Mongala ya solo. Merci déjà Babi Musiko Zali. Ça l'a bien vivre en États-Unis pour au Talitaï nae. Donc un Congolais qui était né comme par hasard au Congo quoi. Et yo kaniko pour ce Tali vedi mobile ya zavma l'homme. Merci à toi Likunde Bono Mpoka et puis merci Babi Masalanga Pamishaya Kenetika être réseau ilunga. Masaranga na Dallas, babi restauré za moko yolo ezo chez Maréchal Souvé Yesa na Dallas. Maréchal Souvé Yesa donc na Dallas voilà kitoko. Restauré za moko. Restaurant yolo ezo. Restaurant yolo ezo. Salibiso bana yolo hein. On s'appelle à toi. Masana causer la paix. Ah Masaranga Maréchal Yesa Pamisha yake a causer la. Quant à moi, Pamiche, je vous dis déjà, Tao, Nati Kalanga, Dadi Mola, et puis programme, il y a groupe. Nabi, remarque, Nabino, encouragement, Nabino, ils auront le bienvenu pour te maximiser Moussala. Beaucoup de Dadi Mola le bit. Français, ils auront sauté. Mais, tu apprendras à caca. Ben oui. On a vu ça, on a été like ma fumbe, on a vu ça. Osangela kantu kao libongo mnokona bisweza mina kupenda sana njimu kunanga mezo la benu mingi bampangi na beto même anji congolais comprendre donc kiyo wena pimbu vous comprenez mbore obimbore wana kiyanzi mbore qui veut dire mbote donc wana des langues na biso mbote déjà bay na batutu ba vient na ngani so ba osala nga confiance bolinga boza belé na bosente pardon balobi koli eyaki d'accord bogali bogongo motema ya linda kuna musika na Turquie yoka mobali kitoko limisande na boaki na sukako bogali bongongo bogali bongongo il faut bogali bongongo moi la Dadi Mola a senti oyo petit na roya pe na mois d'avril surtout on a programme te ya kuno ma d'accord do ba bloque vanda na roya na mois d'avril wana merci beaucoup nga na tiki na Dadi Mola
Dadi mola na tiki na kena. Zela na sisa ka tokenda ensemble. Donc programme na biso les 5 pour na ba peut-être ba roya. Les 5 que biso to fêter mois de mars na biso na Congo Kinshasa les 5 et le 6 mars tu vis canot rapide pour le Congo Brazzaville. Tourbeta na Olympique Palace le 8 mars et le 9 mars toujours na biso Kinshasa. Donc voilà, bambote nanga na Glody Matabisi papa leki ya Moulaskin na pesi mbote na Gaëta Makolo na niveau États-Unis, vient nanga Frank Likunde Bonyoma Mpoka, le gouverneur des États-Unis bambote ya trop. Na pesa lisusu mbote na Pamphile Luko qui le chancelier de Bundes. Wana cousin nanga na pesa lisusu mbote na ya Georgi Samba, le procureur de l'Autriche, na robosa na pété. Hein? Vient Nangaï Mokuba Chabani. Il y a vraiment des souverains na kati Autriche wana. Bambote Sikazo Landabiso vraiment. Papi Masutation. Mon ami, mon frère, tous ça ensemble. Et na niveau ya Lukapa vient Nanga Papi Messi, le roi de Lukapa et le libérateur Mandela Mukonda. Na kati Lukapa na Angola. Et puis na kati le boss Pedro Malange. Bango pe vraiment na ba vie na biso makamboza kitoko. Bandeko tout obolinga da dimula, bandeko tout obolinga biso vie nanga chama sunda. Motema ya mama na biso Mireille Leta, bambote ya trop Rodrigue Kantouf. Na pesa mbote na Pati Basele, Belon Moroboye, Junior Bongongo Union européenne. Na pesa mbote na vie nangai Lizarazu Mavangu. 10 ans de pouvoir. Donc vous devez accéder de 20 ans de pouvoir. Venanga Lizarazu Mavangu, bandeko tout balingara dadi mula dadi nabino yeyo, plus 243 89 98 00 332, ce bobengi dadi mula bozwanga, plus 243 89 98 00 332. Donc bozwanga, bolanda o bino bozo yokate, bolanda o ngane na expliquer bino. Non, le bangon a une mission tout qui vient noyer son champ, l'acquise toujours des rages. Héritier à impolité, moutumogote héritier, tout à la team Wata à impolité. Donc voilà, bandekotu à la team Wata, idéologie à la kaka à la bien toujours. Massananga, le quadruple maître Ousmane Gouzele, yo yebi mon pote, tout ça junto quoi. Voilà. Tina Bolondo, merci, Batutu Bolandi Bisso, on se retrouve au prochain numéro. Check. Bassin. Pour ozala na forme, yo moisi. Pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Produit Oyo Eza ya mwana mboka. Comment nango? Awatoza Simekoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Osanga libele, osanga hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche, y'a caché Abatuza, retrouver solution bonheur nayo. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits, je vous salue tous. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatoza Simekoli.